Ingeta, bokota, ingeta, bandikonanga, bokota, de partout, au Bolanda, qui sont officiel. Je m'excuse, to sengi na bino, bokota, bandikonanga, biso awa malili ke zongi awa kutu na zana rim ya makasi mais toujours forcé kaka to ya kopesa bino ba information ka ndenge to yaka boyebi ka keno eza musala na biso donc moyen to boya eza te ata soki nzoto eza bien te il faut kaka to yaka kopesa ba information na ndenge moko ya malamu. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officiel. Bienvenue na balandinyon soyakala. Bienvenue na ba onyon soyasika. Kande to yebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso. Chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne ya ba information, chaîne moko ya Kisongi. Bandeko nanga awa to yaka kotonga se kotonga. To yebi ebele ya bato pour que batonga, il faut babatama. Bakanga ba porte ya bandako basala bisala sala na bango mais babiso oyo kotonga na biso eza kotonga moko eza nango naturel eza nango public donc kotonga moko ya kobatama te kotonga moko te ke no biso to batama e mata ekita te kotonga la biso eza penza et encore public bandeko na ngai donc totongaka lelo oyo toyeli bino lisusu makambo ya Yagabi pasi pe mawa bandeko na nga ka ndenge tolobaka makambo ya pasi makambo ya kolelisa makambo ya kosala pasi mingi na motema. Déjà tant de personnes vont se poser mille et une questions de savoir que passa lisusu na Yagabi likambo nini. Il y a même de ces personnes oh déjà balobaka bino bozanga ka makambo te bino bovandela ka ba kombo bato on eza musala eza musala bandeko nanga eza musala to vanda sanko beta bakombo bato ata bino moko to betaka lelo toye bandeko nanga na makambo ya Yagabi avant ya kokota na mozindo ya mwa Kisongi oto sala na kombo ya Yagabi ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na ndeko na biso Valérie Petelo de partout oyo zolanda biso Kisongi officiel apesio bambote na madame Judith Diampovisa oyo tobenga ka année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavcare bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare oko sepela
la santé n'a pas de prix. Quand tu as bisarabino, bate la santé na yo, soki orobate la santé na yo te, mutu moko te arotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours malamu en tant que mutu, vanda, tale la santé na yo, soki omonike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, malamu benga Gravecœur na lombangu aya kosunga yo. Gravecœur azawana azosunga ka makambo o nyonso etali makambo ya santé. Donc soki santé ezotongi saka yo makasi, benga penza Gravecœur na lombangu asunga yo. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mukolo lelo. Toyebi ke boza penza ebele oyo lelo bozo célébrer anniversaire. Kande toyebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli, tant de personnes baza lisusu na biso te, mais soki yo ozali nzambe azobomba, nzambe azobatola, nzambe azosunga, ekozala toujours malamu ko célébrer yango bandeko nanga toye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga. Kande tolobaka tango matanga yaka eyebisaka motu te ke no lelo nazokende epai na bino lobi kuna nazokende epai ya bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga kisongi officiel toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga. Ba o nyonso bakufeli papa, bakufeli mama, tata, mwasi, mama kulutu, bino nyonso o boza na matanga. En tout cas kisongi officiel toye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille lelo toye na dossier ya Yagabi ebele abatu tomonaki moi vidéo moko oyo lekaki sur la toile et lekaki sur les réseaux sociaux concernant nzoto ya Yagabi et Polaki, concernant nzoto ya Yagabi oyo ekweyaki. Ebele elobamaki ebele abatu balobaki basalela yango ba analyse. Il y a de ces personnes oh basenga na Yagabi akendo sala sport. Il y a de ces personnes oh bayaki balobaki que non Yagabi azana maladie, il faut ba faire soigner ye akendo mona munganga. Ezana batu mosusu oh balobaki oyo esengelaki baloba. Kanenge boyebi Yagabi soki moto ezo ya kopela sur les réseaux sociaux de son côté Yagabi pe avanda katimia te plutôt. Yepe de son côté alingaka toujours aya ko répondre, alingaka toujours aya ko agir na ba propos ya oyo batu bazolobaka. Yagabi azabongo. Na ko vanda kabo Yagabi avandaki Yagabi ayaki ko se permettre aya ko répondre bato. En tout cas na boy nanga koloba ebele penza ya makasi te, mais na ko préférer penza na tiela bino moko de votre côté boyo ka Yagabi alingi aloba nini. Yagabi ba explication nini alobi. Bande konanga boyebi Yagabi. Yagabi penza akendaka na ye musika te na makambo na ye nyonso alobaka. Makambo ya mibali ezanga kate. Kanenge tolobaka ezala batu mosusu ata soki age ezokende, ata soki age ekei nango, mais ezala babilo mosusu mutu akotika te. Neti ba makambo ya Yagabi o mibali, ataka ndenge boyebi oh Yagabi nzoto ekoyi, Yagabi nzoto epoli, mais ya lobi ti sikoyo ata ndenge nzoto ezopolaka, nzoto ezokweyaka, ye mibali bazali kaka. Ye penza kuna kote wana mibali bandeko nanga Yagabi alobi akotika te. Akotika makambo ya mibali te, akotika pete keno o nyonso bato bakolinga baloba. Bato soki baza na posa koloba o nyonso bakoloba même mibali akotika pete. A continuer pe kala mibali. Et après ça apesi moi explication ya ndenge alingaki akufa. Aye kosala pe déclaration publiquement ya koloba ke akokufa lelo te. Parce que alingaki akufa menzamba permettra kite yango esali ke akokufa lelo te aza na ye. C'est kokaka. Aza na ye akokufa na ye te. Wana eza ba déclaration ya Yagabi. En tout cas bandeko nanga nazotiela bino mwa video ya Yagabi azopesa ba explication makambo nyonso ndenge ebandaki ndenge ezokende na ndenge ekozala. Bandeko nanga sans plus tarder
soki nano tielanga j'aime te na sengi na yo tielanga j'aime soki osalelanga commentaire te tielanga commentaire salelanga partage na ndenge moko bien na ndenge pe ya goût na ndenge pe ya kitoko ba partage na bino ba j'aime na bino nde esalaka tie mosala na biso pe ekendaka liboso na kitoko pe na pete nyonso toyoka nanu ya Gabi epi tokozonga mpona kocontinue analyse na biso kaka ndenge tomesana na biso kosala ba analyse na biso na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya goût na ndenge pe moko ya bien pinza mingi makasi toyoka ya Gabi et on se retrouve juste après. Depuis mokile bombardé na kevo ata 2 ans na poto na bwaki pengunda ko bombardé pe mokile bombardé na kevo ata 2 ans na poto na bwaki pengunda ko bombardé pe mokile bombardé na kevo ata 2 ans na poto na bwaki pengunda bato ebele bayinaka sila mpona kaka ayokaki epa mutu alobaki boye ya yini mutu asala mutu alobi aza boye mais baviva na ete mais boye bakake isila lokola zane ya nzambe ebele bakozonga comprendre ah mais pourquoi ça ebele rejoindre biso na esa ebinoti yo to beaucoup komona ngo batebele rejoindre biso na ngai ba ke ibutu na ibutu ndinga za ko telemela sila na ba ke itula ibutu ko za makazaka bwaki na si na yebaki tayebaki te ba dacosta ozo comprendre donc mutu na mutu a comprendre que ah vie ezande boy mais le babongo yango babia peut-être pour le corps makamza ki pona mama Olivier pour les capable mutu boye yango le bamoni keza lisusu te yango bakomi ko bakoko kimate nzambe atlese temps au temps nga bazela kinga na liwa mais nzambe sali autrement misusu sko bazela ki kinga na kufa ba kongola mbongo ekomo pesa bango kanda oh ozo comprendre et pour pesa kanda ekomi ya ba injire ekomi nga na njoto mabe na njoto salite njoto nakonde eza bekomi ko kwaya kwaya omoite ke ba njoto kwai bapota e kwaya tina se le bola tanku ba benda kinga ngona sima ya kubenda donc na comprendre que ah au moins so eloko fini awa kra et fini makasi siko liboko eza munene allez awa spéciali ndenge salati mais saka njoto nanga ata peso eza bongo ya ka njoto nanga eloko na sepe na kumisa kanza me pa pesa nga njoto banduta te et yango kana kumisa nzambe apesanga njoto wana te mais naza nanga munene naza nanga liboko munene kolona kosepela edimne ezaka nga moko so na bipe lobi nasala ke esila nga moko kaka ko ba chirurgie koma nango ok koma nango ebele mbongo pezangi te ezangi nango pete na katisi nanga so bakatisaka loketo soki liboko mpe bakatakata eza ko prompte nalinga ngo kaka boye ezaka boye mibali mpe balinganga kaka nde bayebi liboko nanga munene libumu nanga mpe ya munene elenge eza wati awa liboko lange eza nango munene yango liboko eza munene bebe na charrue liboko ya munene openga moni futa bien mpona miniature yango siko babukutu wango eza kaka tanga pe kofinga te ngabo mutu na mifingaka boso ofinga esala ngani yo mifingaka yo mo okay neti ngala zabo na sali musala umela musala oyo naza na experience na kuba naza na esprit so na pelisi moto ngamo na ina pelisa moto pe na boma moto na nganga moko ba chroniqueur nde bas bamoni ozoba basakani na onda plateau yo nde muto bimi zoba ai na okufa lelo te nga nasala témoignage Yves nga nakenda poto munene na okokosala même aéroport wana bomona nga même 5 pao na oluka eza ouverture moko nzambe afungolelaki ngai à travers Hans tala likambo est-ce que le bota likambo oyo nzambe asalela nga ke tokotisi passeport 9 personnes kaka moko yanga moto ebimi ete ya bino te nake na poto nake nazokoka te mai ekomomata mutu ekomolinga ekota na cerveau mpona kende mpona kufa natika mokili zali bongo déjà comme da kobetama masolo na Gabriel soko abiki nzambe kaka to se na bata théâtre déjà pas se préparer pour na Gabriel déjà moyen ezati je te dis pe comme kobetama yango wana mais nzambe asali surprise talanga munene awa nzoka mai eza nga na nzoto
Mais na kisasa ana kota ba hôpital kota peut ba mona ngote. Na eko kutanya ke kutana docteur wana Gabriel. Oh, Atali amoni kombo nanga consultenga abi ozonga te. Na lala na butu. Nga za te ba benda nga mai ba chetonga le to sala kisasa. O tonga munene te mundele te. Ni ba sala onde. Ba ba pikir. Bazo piquer so ba piquer. Olali ba choyo pona se. Olali ozo suba na pona so pona etondi obengi bango ba longoli ba na bidon. Ba obwaka te ba na bidon. Bazo tondi sala ba bidon. Ba bidon zo ba otondi na ya. Na tongo na lamuki na kauki. To ba otala mesure na zo suba. So amoni ke masube dimne ba piquer. Bezu tongo mususu. Na subi na eso na tongo na kauki. Ndaza su maladie te. Mama nga su maladie te. Oh mais tu vas bangela ko belé ya gabi su to attaquer. Ya wapi nga bela na nga sute. Na koma 13 14. Okay. Ezala kali susu te. Tanse matranga li susu te. Banda wana ti lelo. Nde na melaka kisi na nga ya poto. Okay. Na bela kala nga li susu tension te. Ngala ko kufa na nga lelo te. Ba o bazo luka nga kufa bango ne ba okufa. Ngane na kolela bango. Okay. Bozo ba block notes. Okay. Bokoma. Leo le 40e. Lelo déjà tout ça le 15 avril. Ngam na olela bango. Ba Gabriel alobaki oyo tango na tevo tangi na muninga liwa. Oyebi te. Oh, batangeli liwa. Oh, boyo yebi te nga atalinga moko. Kami mission batu moko na tala la fois. Nga atalinga imoko. Yo montali video. Mutu pezo babi na boyi ngambo ya kokufa na nzoto nanga. Ah bon? Est-ce que na yebi se oke yo ngane na okufa liboso na yo? Nabika. Regarde comme je suis. Nazala so na maladie te. Nabika. Biso so tobela attention. Biso tout tobela attention. Ba misusu kutu babela attention bakabwana boye basala bo bakime. Ngalo na kabwana te. Non na sala AVC te. Ndaka na maboke oyo batu bakabwana bazali. Ba yebi ke ngala yebi ke to bengana ba osala nga kine na likona liboko tension e kabolinga. Entela koti ndako abimata obela tension. Entela biso so tout obela attention. Biso tout to kosa zate. Dak naza tuna na mukamate te. Muto amoni ke ye aza na ye bien elongi na ye eza kitoko tosukula elongi na TV tosukula elongi na TV on peut s'y devoir oui napesi challenge oyo amoni ke aza mwasi aya tosukula elongi na TV ezala oza nani yaka tosukula elongi na biso na TV moto azofinga yo poso ebeba me ye moko poso pourri akokotambola akoma ata na pointe ata la porte pango hotel matin mais azofinga yo po ya ye nanu bamona te oyo leko zo tukusaka ki mai nyonso basi babenda bavida na bakisi na melaka makisi ape bendaka mai na nzoto ezalaka nango lisusu ozabelaka nanga susu te na tikali kaka attention ongana yo tobelaka misu baya TV baya mama aye mama bomoni bo jeunesse na ye te aye mama na bo mama. Ok. Vous comprenez? Aye ne mama TV mama. Mais là comme na TV umeli akomo lo ba azonga mona muke. Oh, mais yo yaki mama to mona ki yo. OK. Ngana passeport na ngana zaka mwana 85. Pena na vanda na ngana 85 bo mata bo kita bo kolongola nga yango te. Est-ce que va 85 ba réclamer? Etalinga te. Ndako tazo mwa lokola. Soki 40 ekoki na zonga na ngana 87. Oh. Na lingi 40 te. Na lingi kokoma la 40 ata mukie te. Il faut na zonga na ngana 40 na lingi na zakala na se ya 40. Bazo réclamer ba le biti tu ba âge de toute la kimia. Zonga na âge na vrai. Ngana boy Baptiste asutuki po ani. Po luki aluki aluka duche alanda duche azo lia yeka. Alanda duche olia yeka. Amoni moyen te ami bwaka mi na yeka na émission. Mais mbongo la peso akoti seti kombo nanga a vivre bien te. Oh. Na lobi yango na TV. Tobaka nzambo na sambelaka. Aza nzambo akufa. Mais oyo aza na bomoy. Soka zo chaka kombo nanga aolia mbongo wana bien te. Oh. Baptiste Salionini ya fista. Aolia mbongo wana bien te. Nazo boya ko misema mo mabe poto bota na ye. Na okoka te. Mais ndenge azo tinda bato bafinga kanga po émission na etalama. Aolia ngo bien te. Qu'est-ce qui prouve que ça y est tinda? Ya ye. Eza ye.
aluki duche boye akanga duche ake poto akanga duche ake boye aleka boye duche azokale partout moye eza te alinga kufa na ye soki mpe alinga kufa na ye awa na kisasa awa alukela yango na nzoto na nga non mais yo boyi baloba no ya otoko yo no olobeli sumu kokufa ya molia liwa te ya eperdema ana makambo na bango batonga mutu oyo place bango baza wana oyo bazolinga balobela lelo na makambo na maboko batonga ye na kobombarde mpe mokili bombarde na kefa ata 2 ans na poto na bwaki mpe ngunda toyoka bamasolo oyo ebima na bonyoka bino tobokendaka bobimaka na mamolive toyoka oyo bobeta me bokosala kolinge te lelo ali bokoma contre sila asali nini neti ngai oyo nasali batista nini tozalaka bien très bien je te dis mais abalukeli nga pese nga mando to balobi na ye keso toucher Gabriel yango mama abana te bageta de retour na bandi ebele ya bato touti koyoka ya gabi touti kolanda ye bandeko na nga ezaka situation moko eza ya pasi c'est vrai ya gabi azalaka mutu moko ya bilobela ya gabi alobaka na ye ya gabi abetisaka bato ebele mabaku na koloba na ye wana alobaka toyimoni awa aye kosouleve lisusu makambo ya ba ibutu toyebi biso nyonso ya gabi akoma na ye porte parole ya Sila Bisalo c'est connu de tout le monde eza tukutu te ke makambo kobomba akoma na ye porte parole ya Sila Bisalo ya gabi akomi kokotela mingi kaka Sila Bisalo. Bon, tokoloba pe te keno eza mabe nango te dans la vie batu nyonso mutu na mutu azalaka toujours na mutu oyo amonaka keno oyo azalaka bien pona nga oyo azalaka bien te pona ngai eza bongo mutu na mutu aponaka nani akoki ko fréquenter eza mwa bongo eza nango bongo ekendaka pe bongo nga personnellement nakoya ko condamner ye te parce que biso nyonso toyebi ba Ersil Pechanga pe bazana batu na bango neti Laetitia Mwamba ye déjà a défendre kana ye Ersil Pechanga makasi ye azalaka penza mutu Ersil Pechanga donc banda na linzaka tina na suki plutôt a défendre kaye. C'est de la même façon avec Belvi Kandi ye pe azana mo batu na ye o ba défendre kaye donc mutu na mutu azana ye na mo batu na ye ba o bazo défendre ye eza mwa bongo bino moko boyebi ya gabi azalaka na ye mutu moko abalukaka na ye jour mosusu boya kolala ka boye bolamuki a changer na ye position na kala wana azalaki na ye mobanje azalaki mutu abatu nyonso me na kilelo oyo a changer biso nyonso toyebi déjà intérêt ezalaka wana mpona mama Olive le jour kaka mama Olive akokata maboko na ye alobi keno awa na kosutikala kosunga ta kutu Sila Bisalo parce que toyebi biso nyonso mama Olive asungaka lisusu bacomédien te atikala na ye ka na Sila Bisalo lelo oyo soki ekomi keno mama Olive akata na Sila Bisalo toyebi ke ya gabi akoluka mutu mosusu abando défendraka eza bongo mingi ya gabi azalaka na ye mutu ya intérêt mais côté oyo etali bamakambo oyo abelaki mai ezalaki ye na nzoto bon baka wana tomona yango epai ya bato ebele surtout nga na yoka namona mpe baka ya bato oyo baza na mai na kati ya poumon eza na bato ebele oyo baza na mai na kati ya poumon bakufa nayebi bango eza na ndeko kutu collègue na nga moko de classe oyo totanga na ye alors ayaki kokufa na mai oyo ezalaki na poumon bamekaki kolongola yango mais c'était trop tard eyaki kosala ke garçon wana akufaki eza na bato mosusu bamai wana ebele ya bato bakoya kotuna mama etoile sikoyo bamai wana ese produiraka ndenge nini mingi bato oyo bamelaka masanga yango balobaka toujours komelaka ebele te kolekisaka ebele te koexageraka ebele te ba oyo bamelaka masanga yango na ye koprofite mpe na kopesa bino conseil ozomelaka bongo masanga melaka mpe mai esokolaka bamasanga wana na nzoto ekozala bien na ntango ozomelaka moto okoki kobanda omelaka masanga du lundi au dimanche te bato mosusu toyebi ke okoki komela peut-être ba weekend oyebi ke na osala te na omela vendredi na butu samedi dimanche na komela te pour que na s'apprêter pour na lundi na mosala siko eza na bato mosusu chaque jour il faut amelaka deux bières soki tokoti kutu na weekend n'en parlons même pas eza bien te ezobebisaka banzoto na bino au-delà de ça bomelaka mai soki oza mutu moko omelaka masanga oza mutu moko omelaka soki bati oza mutu moko omelaka bakafe zala mutu pe de l'autre côté melaka mai esunga yo na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko
na kote ya Yagabi mai o ezalaki na nzoto abulobi ka mai ezalaki na nzoto apesi ba précision te ke non mai ezalaki na poumon mai ezalaki te alobi kaka mai ezalaki ye na nzoto ezalaki mai ebele tomona pe bato mosusu mona mai na nzoto akomi kotambola boye mai ezobimaka ye na makolo boye atie makolo na ye soki avandi bisika omona mwa mai tracé wana bato ebele bakufa ezalaka pe baproblème ya batension bato ebele pe bakufa na basituation wana alors toyeba ndenge nini na kobatelaka banzoto batela nzoto na yo parce que soki okobatela nzoto na yo te mutu moko te akotikala kobatela nzoto na yo biloko nyonso tosala na se ya moi toyebaka kaki no ndenge eza boye ekoki komemela nga mabe ekoki kosala nga pe bolamu bisimbasimba pe esalaka pe bamakambo ya bongo kotisa pe na nzoto esalaka pe bamakambo ebele surtout basi ebele balela bibaka baka basi ya kilelo nalobi te ke Yagabi abaka bibaka baka te nalobi ka basi ebele mwasi abakaka bibaka baka te yango basuite wana epesaka mwasi akomi moto te babilo mosusu ezobebisaka banzoto na bino sans ke boyeba Nzambe akela biso naturellement zala naturel omoni mibali mobali nanga akende musika te mobali nanga akende libanda te mobali soki aza na posa okende libanda aokende na ye yango ezalaka toujours bien yo mwasi soki oza na ndako ya libala azalaka mwasi ya babondeli zalaka mwasi ya prière nde ekangaka mobali bakisi bibaka baka ikangaka nango mobali te combien mibali babima basi na bango basala nyonso oyo ifale basala mais mibali babima na bango libanda alors eza toujours bien en tant que mwasi en tant que mutu zala mutu ya mabondeli tosengi pe na Yagabi au-delà de ça toyebi ke oza mutu ya bobima plutôt osambelaka alors ozala malamu toujours komultiplier baprière na yo ekozala bien parce que mokili eza ya kobeba mokili eza mabe surtout ke Yagabi aza mutu moko azalaka badirect alobaka na ye abangaka te kino awa nazoloba ekoswa nani toyebaka bato bilongi me toyebanaka mitema te alors zala pe mutu ya baprière mibatela pe Yagabi ekozala malamu parce que eza na bamaladi mosusu okomona yango eza normal peut-être vu ya âge mais eza na babiloko mosusu oyebi te nini ezolekaka eza na mutu moko peut-être kanda kaka bwakelaka yo mabolongo na se chaque jour eza na bato mosusu bakendaka epai ya banganga te me babwakaka nde mabolongo na bango na se baolobaka baolelaka epai ya Nzambe na kombo na yo babiloko mosusu Yagabi mibatela ekozala mpenza malamu wana eza kaka conseil napesi yo en passant soki okoyela biso mpona koya kosabola gloire au Seigneur. Voilà la famille tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kande toyebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka nango te suka na biso yango oyo bopermettre nga surtout nayebisa bino bye bye et à la prochaine na ndenge moko ya kitoko. Soyez toujours branchés et connectés sur Kisongi officiel et kosala biso malamu et encore malamu. Bye et à la prochaine.